Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus otalaka wa. Merci beaucoup bana poto bana mokili momba toujours net le bagana 3W Banca TV site ba professionnel lelo vraiment lelo tozana zibide grand chauffeur ex-chauffeur au JB Piana au monde au lelo ba découvrir pas beta ma solo ya papa chéri toujours parce que tozaka na émission na biso air de vérité to linga ba comprendre et puis nazana confrère nanga Peggy Titan ya info plus to beta ma solo toujours na cadre ya ma solo parce que émission au batu tout balanda ngo partout dans le monde net le baga que il y a viva et devient c'est le décès d'être tracer chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme m'empêcher voilà le moment revenu que la vérité ne peut être cachée. Bonjour Zibide. Bonjour. Zibide le to ambio na 4 émissions na biso to na confrère nanga Peggy Titan ya info musique to yeba ke ozali premier chauffeur ya JB Piana ozalaka na papa chéri et ben nous andeni to bozali na JB Piana. Ouais, toi très bien. À bon terme toujours. À bon terme jusqu'à présent nous sommes toujours à bon terme. Avec Mamtouna nangoya li fantonné assis di sansa autour ça va faire à bon terme. Azo sunga tout va bien. Il n'y a rien à parler pour Namukolo. Oyo ke na wegolo pour Namukolo nya donc yate. Maintenant on a na yoka. Nande boye botu na yoka na répondre bino aussi d'un mot à répondre na répondre. Merci Zibide abi ke bazala bien papa chéri et puis lelo bazaka na bon terme. To yeba ils na chauffeur mo boy azana JB Piana Monsieur Saki Vesaki azali pe abi ba série ya Mulolo Vesaki alobi le premier chauffeur ya JB Piana bon ba série wana Mulolo tombo JB bazali na Vesaki chauffeur ba non mais Zibide azaki wapi bon ye aleli série ya ki chauffeur tant ozala na papa chéri mais ye fa le bagé ngai na le bagé tant biso to kola ya zo wela ke tant ozala na papa chéri mais biso avant na mambo ba Mulolo biso to kola na ba mukolo eza différent au kota ke mambo ya ki Mulolo na ndenge to koli na mukolo comprendre pourtant ya le bigé tant bazala na papa chéri hein na ndenge internet tout ndenge lobi tant bala na papa chéri ngana alaki wapi eza na sensé yebi Laurent Fabrice yebi Vema avec Clément ba ve nango to koli na bango abi famille ya mukolo ya ne soka ala premier chauffeur da chance hein comprendre mais ngana banga alinde collaborateur à mukolo o to koli na eza différent ngana ami de France quoi ami de France propre ti yesaki sorita azale so na mazane ne alobi atay po na mukolo tango akei agenda comme chauffeur ya Didier Marcel andel tango ya ne chauffeur pas Didier Marcel ngale chauffeur ya mukolo te nga travailler d'abord Coco Madimba Gigi Madimba nga tamoine ba grand prêtre premier venga na tamoine papa Madimba tipo na sima ona do genete s'il te plaît ezala ngwe miso terminer za problème de tozana biso na ba eza banda lungwa talaka eza sentiment na ngai na lenda d'abord na papa Madimba premier vieux on na ba gena le chauffeur na ba Coco Madimba ba Madea ba Gigi Madimba nga d'abord bango wa petit nga na l'axi ba volant comprendre tango vieux Madimba awasala diamant ba vieux Pepe Calais ba ebinga ba papi Tex banane ba tunga na bango yaka tenga mutadi boso na lei premier chauffeur JB na sens que na lo baso na ndeni JB c'était un ami to koli na ye quartier moko avenue moko na ndenga bien na owe la titre na Sakite Saki ya eba JB papa à quoi papa à volant hein vous comprenez babi CBD l'air mon peu babi que yo comment trop si yo maman net si nous on a JB dans mutu mususu ko beta histoire papa chéri te metani c'est bango to bazala pe na JB
bango bazoloba oyo baovivre ye ndenge baoloba na ndenge bien menga oyo naoloba c'est la réalité comprendre na ndenge afote nga naoloba na ndenge c'est un ami toalaki ebele azalaka ayemo te toalaki na ave na nga Laurent Fabrice bave Malo Sambo bave me repose en paix baxen bafiancé Malo bamami baye so na bandi otangelo tous les familles tout o comprendre biso ko na wajiba wa yesaki yango te yaki ndo ba etango yaki na 323 ne ache ya alwa papa à quoi jibe d'abord ba ko na famille ya bien depuis ba kole ba elanja la te ba vandi ba tamwe na ba ve puma ba 303 banini 323 na yaki nango pourquoi fika yo talai na même na ba 323 bela alai na ngwana jamais comment même quoi vous comprenez donc avant que le bari kam ko on a sentiment pour ce monde des hommes na les autres là il faut eba nazo lo banini ko lu gati traité ko lingate ba comprendre ba ye ba puisque le go amukolo lelo aza bien établi na ndeng asunga ngai yo me ko lo ba kwa ke muta o cha qualité vous comprenez mais so azo lo bari kambu il faut le bari kambu ay ba na lo bari kamnini awatuna tant yagi na 323 na zidi bazala ewa pa bande ko ya et c'est un sens moi ben on a besoin peggy titan pe a poser question parce que tous info plus et puis na banka TV quels sont les années merci ngina tout nazibile na yoki mamuto ya uchi koloba par rapport ya JB Mpiana est-ce que no linga ota la caméra na biso na nyoso oyo batune par Rolex nga mutuna na ngeza nini na ina tuna est-ce que na bato nyoso yotangi ba kombo est-ce que otangi la biso kombo ya 2 ou 3 personnes au bazaki ba mère ami ya JB o tilelo à nos jours bazana JB en bonne relation bazana oyo yebaki à l'époque parce que lelo ba romi olobaki non JB Mpiana azaki na membre na wenge ba yaki na koya le temps que yo cho décrire a olobi ke boyeba ndeni bokoli na ba JB tobi ke ezala en dehors a wenge ba camarade nini ya JB oyebaki ba neko ngama na JB o tilelo JB azana bango. OK en dehors ya wenge jibe ndinga alaiwa na na système bakamaite bakamaite ne bien c'est dans lobby Alain Makaba DJ Masela ouais Anson ce sont des amis on a un petit moto à l'année Guy Malela voilà na pic petit na o soka ye to bimi to kenae to tan ba Willy Stark te banente pic petit jibe Alain mta vie ya bakamaite teke il faut zana ba massa ce ba massa ne za biso na gana ngakula mamu mutanda okate soki la personne so bandula banani bakama batuna baebi ya la na mutute omona même yemo so tuni o tu ba maso ba oya siko ke comprendre ba masa ta ba moni mo succès ni bandiko ya nde batu ami ko luka azane ti masa na ya la na so robi o pig masa jibe eza wera eza DJ Masela eza le Makaba ba Blaise Bula pe ba pig ba yaki pe batuna mais des amis oh le bas pire yeboy allez Laurent Fabrice ouais cousin les seuls motos allez le gars ba tambola boyena donc à parier na ba petine ba fiancé Malo ba Juju Nanga ba mami Baye ba Karine hein c'est ba comme monsieur qui m'a gelo au petit nanga monsieur tourner bailo repose en paix petit nanga Axel un vrai commando, tu allais partout aux années. Ce sont des amis à JB. Est-ce que vous savez que nani abendaki mukulu JB Mpiana na nini na BCBG parce que mutaki si na passage à otukoloba a lobi ke JB ba bengaki ko benga za simple membre aza ni cofondateur ya wenge et tant que yo zape obi histoire est-ce que ko yeba moto a besoin ka JB ayaka na ina wenge ah mais c'est vrai que c'est ça ka lobi ke JB ba bengaki na wenge teto JB tango abato vaine to koli awa avenir JB na ezani ni parce que JB ko na Lulu à 414 na quartier ni banda sinkin awa place to vandi avenir landi to ale wana tango JB alongwe awa akego futela mère akego fuwada na dibamboma mère a joué parler ne kuna wana ko yeba ta nete ko za moi réflexion ya nete tant basi il faut na meka ko tala ngona ba gendre na ozane esprit mais tango na dibamboma tango ye wana
mouvement aye kokuta Didier Masela toujours à répéter la guida. Weranson aye kopande pa ba mashiro toujours na dibamboma lupango ya mashiro ya na dibamboma non. JBP na dibamboma wera Masela azo répéter baye bakutani. Bango misato. Basangisi boule tout ça moi mouvement. Na tinel. Donc JB aza invité te na Wenge mais azali aza cofondateur ya Wenge BCBG. Cofondateur ya Wenge BCBG. 4x4 tout terrain ne bazaki ba. 4x4 tout terrain. Tango Didier Masela to sangani to sali mouvement chawana. Yango wana ndenge mouvement alaki. Vous comprenez? Na sima et pas ba Didier Masela, Guida Masela weraye tu basangani ba bengi ale makaba ye Blaise Boulaye Masanga Adolphe ye basangisi boule ba créer Wenge. C'est mutazo ebiso ke veki saka olobake. JB ba benga ke ko benga. Par rapport à quoi? Ça va nazongisi double Rolex comme ça on continue. Merci beaucoup Zibide tozolanda vraiment tout le monde penda ke zolo baba vérité to nito ba to monaka petit moko boba benga ka Willy Star azaka pembe na JB babi ke yeni ngazawa na dong azaka penda bras droit ya JB Mpiana mais tout le monde en série mo le mo na batamo assemblier akomina Blaise Boula Willy Star aza petit na bino okibo banane pe ba masolo banini elo oni netinda petit na bino Willy Star otebi ki azaka pembe na papa chéri partout JB ozala Willy Star oza mais tout le monde en série mo bakimi akomine pa Blaise Boula. Bon, eza mboué match. Ouais, pas place à Grand Star, à Salio, Moutazi Ogo. Pour Willy Star aïe, pig petite, on a mou kolomingi. Oye, bajio, tozo kwa kadrio, toliesio, fufu, okoli, na ba mouvement tout, ozoya, partout. Yaga to vanda nao, na mbeseke 36. To vanda ki, Sami. So oui, un peu petit Sami Nomba, c'est non comprendre. Bateau voilà na regret. Yamukolo Sami Nomba c'est. Petit ils sont même les bruns. Place baza on a. Après Masela. Ouais. Moi va petit, ça tant Willy Star aye. To vois na ba Jojo. To tariga, moi petit moko boye. Donc à Hollanda, moi était que ya kende. Bala Willy Star, ba bourgo me pela. Ba Seguin. Hein? Puisque on doit voir na bango te bango banda ne ko landa na respect ala inango muko la terre pecho bien so tinde papa vite frakaye vous comprenez pecho bozala zala Blaise Boula soka azui petit Willy Star azui na maboka jibe na mawa jibe ala inango pona ko benga pecho wana yaka to vanda na moni wa boeti ye pa atali oui na va permet na Grand Star to aller l'école moko nyota à face na biso le temps ceux qui bana ba bimi ba landa sera ba Criscos mugula kangi o pig peta moi bitinda ah peta benga mukala quoi non mukala mukala et le bimé to va même pas bureau mais pig petit comprendre oh il faut que ba comment ouais ko faire voir moto pig petit moko ala na biso yaka to vanda so tindie banini azo respecter bon petit na moni aza bien nga na neno mabule msu yo so petit kokota te kibomango to na siviamo kibomango petit wana aussi bidé posa esprit mabe ba no linga te ko tumuta posa na pembe na jibe mais tango za pembe na grand prêtre il faut za na moi esprit abete il faut un esprit siko esprit abe ya ba o baza ezage ba omona ke soko ye net mais biso ala un esprit abe ya sécurité donc limite que l'idée munguni akota comme gâté ye mon pas non comprendre yango na 14 ans c'est pas facile même ça qui a zo bana achaki Mazda ye mo jibe ajuna kabenga Renault 18 kabe vie Liot na vie Mao pêche ana poto pied dans tout ça vin grec biso ta mwana féroce bani na mtema na bien na on comprend est au moins tena ba parole au mutu so lo ba pona mukula na sens ngalelo mwana aussi sa classe dimanche samedi collation na parking à Grand Hôtel vous comprenez na me ko sa ba testo na ye ba pire bazokanga
nazokemba na souffrir yango mais naosenga mote na début on a comme ça autant moi na sa collation mais toyebi ke maman Agnès Lusambo maman na JB a soutenir moi na yo la betide bon papa chéri alobi nini parce que monde entier so landa papa chéri bi ki kala dimanche déjà to na fête à siège chauffeur na o azala na papa chéri te belé papa chéri alobi nini parce que miso balanda ngo monde entier voilà bon tant de mère aza azo sola nando faut le bas parce que ça air de vérité to linga vérité parce que ezate que tant émission le capot au bomba image et comme tant to ozo mbala simo papa chéri sala ke loko te bani les rango olobini na papa chéri non no bien ye aebi na tseda ke teso aebi d'ici les loti lobby soki ga opandi teso a osala ngai a otindi anga moto na tseda ke teso pone na zawa na grande manifestation makasi dimanche but faut baya au moins plus de 50 personnes vous comprenez. Mais on a bien bino pour faire na méga pego expliquer à comprendre ngai que Zidibé moi ana di bosso Agnès c'est na bien Agnès Lusambo oui maman ya JB maman Agnès Lusambo voilà à défendre licence na c'était semaine passée rédaction internationale na IPN maintenant collation ça samedi donc il fallait samedi na ça fait théâtre na ça en dimanche yango na yebsa même ba bureau na bayebi c'est pas comme ça message c'est ngamo lobi na ozane fa na yebsa c'est pas grave pour côté wana pour na ye na ngai na cette rasate donc carré merci beaucoup bana poto bana mokili maboyo ki zibide alobi donc dimanche déjà équipe ya banka mobimba ko ya wana banini donc pas tuer fi boss de boss pas ozala wana az invité Lionel Messi biso tout ozala tozo image papa chéri aza leader o sololaka na yebi ke fait wana déjà na minute po émission bat botala ngo monde tse ba comprendre que mamoza carré puis na pesi mote pas Eric Lapape na Los Angeles ba bi deux fois tse mobali nguya fa de gol de Bundes deux fois tse ba bi toujours air de vérité bino bolinga ne be émission boy deux fois tse ba bi maman Thérèse Lusinga na bosante Lissi Salai maman bonnet ma vie puis cheda tambo maman sociale deux fois tse na moni nde onanga pe pegiti taza suna question na olingo tuneni Zibide Nalingake, Nengo Lobby par rapport Nengo Lobby qui JB Mpiana, c'est un ami de la France. Na sur histoire ya Wenge ou bien JB Nenga Banda BCB Geneba Kabwana na Wiranson na sur par rapport toujours par rapport Yande Kunabiso Mosaka au Azali porte-parole ya BCBG. Mais mingi tout le monde a raillé à l'Obaraki, ya Lambert Mende, ya JB Mpiana. Donc toi baraté. Est-ce que Yé Mosaka aza porte-parole privé à JB Mpiana to azali porte-parole qui a wengé BCBG ensemble. Est-ce que par rapport au numéro banoza na papa chéri au banako mona cotéri na bango na papa chéri ezaki ya relation nini? Bon, tant on biso to va na JB Mosaka na remone tant un mouvement salami boy. Na ebiete même yeso amoyenga na ole kana kitambo na bandu noana. Place avant d'aeba même pas ngana ebi Rojengan. Rojengan ce sont un vrai ami. Oh, il a souffert te. Ceux de lui qui a souffert, ça dit beaucoup. Nabi Roger Banganou, papa, Bagana on a groupe, il y a MCT. L'intelligence n'a rien. Mukula Tali, petit MCT, Balaka, Balaba, Titolembe, Petit Nanga, Bagejou Maela, Bokika, Bokika Bambala, Boubou, Balaka, Belé, si na bosse même, Combo va comprendre, que na loba. Mais oyo elo on a ebi Roger Nganu a droit ya ko bénéficier ya ko vivre na bien ya mukolo pour le seul porte-parole on a envoyé kondima devant JB Peneza Roger Nganu Mosaka na ko mona tant mouvement e kabwani na ndenga ye na ndenge ba o election écran na sepela na e na ndenga défendre pour na mutu na ngai c'est certain ami. Ce que je défendre le na niveau na ko luka o comprendre na tout lo ba pour pas ko lo ba boye to ba guerrier mabe pour na gamba jibe so meki na to luko na ginchwe ki moko okima vous comprenez Mosaka na bien petit na sa tambawa na mona ga na kumisa ke me ye bingate ye pa yo karara ke nan ba 142 ba ebi petit na ngai ba pichu bi fire ba doste ba eke grakata bangonde ba ebi zidi bazanan so tuni qui est grakata ne ba comprendre que zidi be c'est ba Hollande ba otala mais Mosaka bona ko ignorer te na wolo ba teke na ebi teke Mosaka zanan
nalandaki na écran namona ye mpe na nzela mais na parents boye ntango biso toalai na staff nayebaki ete aye koya après ngai natika mokolo natiki mpe mokolo na ndenge afo te na mabula bafamille na ngai ndenge alai na baprojet na alai nango malgré etaki c'est ça ndenge toali mais saki akoki koloba teke ntango ye azokumba jibe aoya na mama ndenge ngai na alai wapi il faut ayebake ntango moso tookola na jibe ye saki azala ye wapi kuna na babumbu kuna nayoki zibile naolinga mpe natikela ndeko na nga Rolex question na nga mosusu ezali oti koloba mama Agnès aza ndoi ya mwana na yo est ce que ndenge mpo okola na jibe est ce que papa ya jibe mpiana okotangela biso kombo na yo oyebaka ye bon nayebi papa jibe mpiana très kombo na ezalaki na malgré qu'il repose un peu c'est tonton Feli. Non, mais comment Mboka Tchitsuka, tonton Feli. Papa est directeur office de route. Mon conduit mounene. Elle est directeur office de route. Ngana ke tina banda kune na matadi na oza ba ekve na otika ba congé banini donc bon, yangwana c'est que je dis. Je laisse à double Rolex aussi à continuer. Merci beaucoup Bolandi émission de Togi na Zibide bani to senti ba réponse ya Zibide zo pesa. Zibide to comme la dernière question parce que to zo chité déjà une émission na biso. To yeba lelo elo ronini orolo bana papa chéri o asalela yo pena lelo so vani pena bona vie obigenda te songa pena lelo na koma boy na soki boy na mwana ngata ngi classe papa chéri a contribué boy au public bazo landa papa chéri ça la Zibide ni. Attends on tunya so ça. Oui, na battant d'abord on remercier na niveau yo. Dès moi non aussi sa classe c'est pas facile à contribuer trop pour nanga et là d'abord oh ya go ça la ngana go senga ça pas nzambe parce que qui prend ma vie en charge à part Seigneur na contribuer na sepeli na ndenge moi na vie chic na contribution oh ya sali na maman Agnès pour ngai d'abord yango non il faut na lele asani aso mianga ndako bien ité. D'abord, première chose à kitoko yangwana, moi na na kombo ndenge ali ndenge aussi sa classe d'image et donc on s'est na minute fait tourner les canards moi bien ndenge olandango comprendre fait les gars bien l'esprit est bien à part ça c'est un homme moi je n'oublierai jamais dans mon cœur place à Ali avant de bien donc il y a aux alara katina suka puisque terme vous comprenez? C'est bon, tout le monde Zibide à répondre à la question na biso vraiment c'est peine na papa chéri lobi JB tout à sali pour na ye mais Zibide to comme na sous émission na bi que moi ba dédicace puis Peggy c'est un peu à reboire à batou na peu importe aucun mouvement une dernière question Peggy dernière question plutôt si sa émission na biso Zibile na moni to comme na sous émission na biso maintenant linga mutuna na nga suka ekozala vraiment très profond oyo bande on a biso ba cher internaute na biso ba Rolanda vraiment oyo ba Rolanda mutuna oyo parce que dans mutuna moko très captif oyo ba cher internaute ba linga bayeba Zibide na yebi ke yo bandana papa chéri kala mais papa chéri to mona e mingi na banzembo na banini adora Amida to linga d'abord na première position yebisa biso papa chéri na Amida babota bana combien pe en plus to mona ke papa chéri na Amida bafani pendant bout de temps mais na suka tanga komi na moi suka bana bakoli Amida sololi mabe to ngi expliquer biso eloko ezalaki kaka ke aveuglement ya bolingo o papa chéri omoni makambo papa chéri azonga ina Amida deux fois troisième fois to moni ke mbalo ekomi ya suka mais ndolinga yo biso d'abord numéro 1 bana o JB abota na Amida bazana nombre combien et rapport ya JB mpiana na Amida et suka boye pona ni ezaka eloko moko déjà balakela kanga ou bien ndongo zolo baki ofanda na mama ba mama Agnès ou fanda na famille JB peut-être ezana moi eloko moko boye famille ya JB mpiana bane kolinga Amida te peut-être yango mto suki mabe mais JB alizaki na bolingo Amida aimba na banzembo o expliquer biso mi balwa na opesi d'abord nombre ya bana JB aboti na Amida na mutuna o suka on a tunio par rapport bolingo ya JB nani eza kolakela mabe te peut-être famille ya JB mto balinga kiteke JB bazana na Amida pour toujours. Côté wana so au commis au côté na niveau à page wana bien te. Pour c'est au légal de na ba page. Ba page question il faut être sur là yango to limité. Avant na tout na kiyo. Ko côté na mamu mais au moins ti même misoto au sala bwe.
azolanda apekisa ye ngai mais soki nandimi nasala oyo mpona batestion na otinda mais soki eza na bamission oyo okoki kotuna bapoint ya mida banini okoya kolinga toprograme yango okoki kotuna yango teke oyo totuni tosoli nasangisa boye ntango ye mpa olanda ekosala propre te ocomprendre niveau ya émission nini tosali tolimite na point oyo kokota yango nao na mambo ya vie privé ya mambo ya media te na JB te mpo tosoli yango tangela biso basi nombre ya bana ya JB oyo yo oyebi esi naloba JB abotaka media bana misato koninga te oko toyeba nini te esalaka mpe propre te puise ti tosalaka bemission ye mpe alandaka aobenga otuna tala ndenge osoli tu wana toleka pacho ayebi tolanda babiloko wana tu bayebi ndenge yali linga ndenge omoi nde toke na départ ya question nde toke boye wana ata ezala bien mais so okomi obanda okota na baniveau banini boye bana omweke ezosala propre te mpo mokili tu bayebi ke JB na mida bota bana misato ocomprendre donc il faut toala na mwa limite ya bamasolo nga susi na ngai nde tobeti de façon que d'abord souci na ngai naza na honneur ke ngai chauffeur ya JB ne nala na ye so na ba chauffeur po so tobi masa tu ezolobela mpe bato mosusu baocomprendre te ke mwana ngai asilisi classe à cause ya mida asalisi ngai pardon mama Agnès asalisi ngai na mwana Jean Bedel comprendre basungi ngai mwana ngai asilisi classe licence c'est pas n'importe qui dans mon âge c'est que j'en ai nako vivre oyo nani to vivre na catastrophe oyo ya kidnappé papa ngai mwana asilisi licence so moni une grande fille siko na olela nde lisolo batapoto ba comprendre bazwa limero bayeba collation eza samedi na parking ya Grand Hotel. Donc voilà. On peut déjà numéro parce qu'on est déjà à la fin de notre émission. Ouais, le numéro est à 090 16 35 654 ou bien 085 140 37 18. 090 16 35 654 085 140 37 18. On a un mois boule, il y a Rosunga. Pour les gens qui ont même amida, c'est une. On bien toujours maman, puisque je te respecte d'une manière ou d'une autre. Vous avez une relation pénale amida Bosolo. Qui toko, to sur la carte, il faut to sur la. Puisque on a bien en été. So les gens qui sont les gens qui. Comme ça, on a une sur moninga. Na visite bien. Maintenant on paye des prix. Ngai na ticket na présent. Tozalaka ye na otika pe omonete mais mukolo na bota mwana oyo asisi classe Agnès ye mtara obimse na hôpital vous comprenez ye mta yaka mais na travailler na Gigi Madimba na papa Madimba ba pepe kale ba papi tex ba vie na so ba evinga wana so lobaki yango déjà na la célibataire mais tant on a revendre na JB na bandi ko bota Agnès wana tant on a botié ba maman Agnès awati donc ma solo ya laka posé mais vina ngai e bandika te pona JB biso to bane depuis ko bota ma kokola comprendre na oya na osa na oza ba Mazda ya madi ma osa na taxi c'est mukula na répétition na kozwaye totamboli na tikie na zongsie sans foutre donc ndenge toyeba ete ke vite ozana na ndenge lelo. Merci beaucoup. Quant à moi, je tiens beaucoup à remercier l'équipe technique Yabanka TV. Merci beaucoup à mon cordon Moussafa Malim, mais vraiment qui était là derrière la caméra. Et je dis merci beaucoup à toi. Lui, on l'appelle Bébé Zori Boukassa depuis Chicago. Et je dis merci beaucoup à Nina Chou, Maman Riben Hotel, dans Londres, moi c'est Kitoko, à la peau blanche. Donc je dis merci beaucoup à mon vieux Babi Mboli. Et je n'oublie pas, elle est mystique, elle est mystérieuse. Titi Étoile, la grande dame depuis Canada, Henri Modogo, Longo, Batono Sobalinga Peggy Titan. Et déjà, tout s'est séparé. Je vous dis, bye, non, la double Rolex, P, AP Saba dédicace.
Merci beaucoup Peggy Titan Tolanda info na Banka TV biso ambiance ezalaka bolingo ezalaka toujours binomo bomona ki toujours babi Arimo Dogo le millionnaire na bosanté Chantal Nota motema ya Jidol babi vrai chéri bani na bosanité Sheda Tambo et maman sociale na bosanité balobi Lisi Salai maman bonheur toujours ne bo soutenir babi Eric Lapape na Los Angeles babi mobali mo tango monument mobali komisi nzambe Bogar Morobo na bosanité ya Willy Sionga motema Lydia Bangala mo veki asi Ziko Marco babi muta beta mokoto na boss Cardozo Mwamba babi torte anglaise toujours Ziko Marco babi deux fois na Manchester wana babi deux fois babi Maman Thérèse Lusinga na bosanité babi grand prêtre Ismaël Bosiamba na bosanité et puis cordon babi na caméra na babi cordon na biso Mustafa banini info plus bani deux fois babi Lionel Messi moi na muke na bangenge na vitesse puissance toujours et puis Gazimbala na Jobu na senti ba kolika la mite na bi ZBD pas à peine abatune pa poto ba Hollanda o ba soutenir pe fête ya moi na dimanche o ebisi ba oni bata poto to ba Hollanda ouais bata poto na faire voir ba on regarder première tranche forme na lata ezate o azana mutema malamu na limeona pesa okay boss pas tu le fils bida binenga ko beta dimanche o bonga mapo forme ko beta babi boko kate abi ata papa chéri da o senti ke carré forme on a relata na bima po mwana na on a joué on a honte na relata na marque enen mon évidemment à lati mais on a na souci bati nyanga forme na lata dimanche événement samedi ti o bela na mwa muke asunganga na ndenge o esili véricha bana lia surtout bazawana bala un événement véricha na comprendre bo aider bo songi na banini babi boss de mou monté maman Safi na Autriche boss de mou palingaka BCBG aller la BCBG soutenir Zibide et ça l'a bien parce que à tant 6 mois na licence donc ils a déjà honneur parce que relation interne na ipen ils a blague donc Zibide de batutu balani na ebiki pesa numéro na suka na ebiki batu suta musu côté et ça la moi bien numéro suka ya Willy Musheni code mboka sponsor officiel ya Willy Musheni parce que vieux pour sungaka so sungi pe et ça bien ouais numéro suka na PCDA 090 16 35 654 ou bien 085 140 37 18 des fois tu es na poto bolandi morodong babi Zibide babi chauffeur au pena za na mukulu o toujours babi sarati babi toujours babi ye toujours don neza bo banini to tambola na banda longwa babi ye ne makambu Zibide banu papa chéri na ebike oza mutema malamu sungande kona biso pona feti ezabe Chantal Nota motema Jidol et puis Lisi Salai maman bonheur JR de Metz Nzamba design mon ami personnel ba blouson déjà yaki babi Arimo Dogo le millionnaire le millionnaire oh bah abo moto nini le millionnaire Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka